Tata ya mwana nsa bake singa sepela so yozo seka te makimi okoteli nga lelo na sepela mingi te bonga komona nga kiese et français a deux formes donc on a forme interrogative na forme affirmative comprendre nzambe kuti mo kasala bato donc kasala mutu na mutu ne lembo ne me arrivé ça bango te hein avanda calme ebike oyo aza danser koleka oyo aza boye olandaki mission nalandaki yango mobimba ya mabezani merci na kombo atata mwana pe molimo mosanto omoni problème eza nini ngai ntango nakutanaki na papa Simon Kimbangu ayebisaki nga mikolo ya bato ebele bakoignore même nkamba bato ebele bakoignore yango mais so alobi yango boye nasali mabe so alobi boye nasali mabe makasi asali mabe alors bon nayoki likambo olipa na mwamba alors bon wana namoni donc nakoloka mpe lipa na mwamba na osimba yango so te lelo oyo tozalaki na défait président Mobutu azalaka so te mais oyo ezala malamu na kombo na ye ata toza contre ye fo tokotangaka kombo na ye donc ça veut dire bakosala l'histoire ya Congo te na début sans kombo Mobutu ezala sans kombo Lumumba sans kombo ya Kabila le père Raïs ezala donc faut bakombo na bango ezala ata mabe ezalaki donc mais na l'histoire il faut bakombo na bango ezala ça veut donc eza na mutu nde oyo ayebisi Petio biloko eza na mutu nde oyo atindi eza na mutu nde atindi eza na mutu atindi ye keleka sala boye so mutu akufi lisu moko bakangi lisu moko etala oyo moka nomona nasalaka témoignage parce que na 2 Corinthiens chapitre 13 Bible dit tout à fait yo pe nomona papa Simon Kimbangu na kati mama nazo songa nasalaka témoignage o nga namona na lobi po bafungola yango te nga mutu akotisanga na mozole papa Simon Kimbangu kyanga ni ye omona papa Simon Kimbangu mutu akotisanga na mozole papa Simon Kimbangu kyanga ni ye moko na bi mozole ba neso akota nga na biso te ezalaka ya okanga oyo wana tokota mozole bato ebele te tokota ngai na liboso mwasi na nga na sima grand frère na nga papa José na suka pas que c'est vrai ou faux pour regretter na makambo papa Mbongo asali te na regretter na makasi vrai ou faux bolamu oyo mutu asalaka efutaka me oyo ye asalela loko alobi efuta te wana ke déjà zéro vrai wana ke déjà zéro okay. Vrai ou faux soki ozalaki kimbangiste te okoka okangisa ye o aridikize te so nazalaki kimbangiste te nakokangisa ye mais comme si je suis kimbangiste na rejetant aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa, dans cette émission, table sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours me vient de l'éternel, qui a créé les cieux et la terre. Après cet élément, nous allons dire bonjour à Papa qui est mon invité spécial du jour. Il est déjà sur ce plateau. Régie à vous.
De retour sur ce plateau, c'est quand il a fait plaisir énorme à tous les Nazaréens et à toutes les Nazaréennes. Aussi à ma sœur Nikab depuis les Issa, maman Betty, Kokelea, maman Madé, Kebani, à tous ceux-là qui nous suivent, Papa Guy Lavala. Nous vous souhaitons que le meilleur, que le meilleur, que le meilleur. Papa Kessé, Shalom, beauté, bonjour. Beauté, maman. Bonne santé. Kimia. Donc, Kimia pour Kassi. Kimia. Voilà, Bandeko ba Rolanda, pesa mbote. Bon, on appelle Simbote, na batuno surtout, au bazola nanga bisika, no surtout bazali. Na Europe, Asie, Océanie, Amérique, Afrique. Et puis, na ba province, no surtout. Ah, Kessé, non, mon ayo, au côté, nga le au côté ate. Na côté de. Nga mesala au mona au koseka, boisali na dia. Nazaki to. Ah, kitoko. Très bien. Voilà, sango na ezali. Te, sango. Toye, pour tout le monde a battu l'erreur. Pour tout l'accès à battu nzela. Ndeka na lubaka chaque fois touche même na nkamba. Tonzele saka moko. Lelo oyo na yela vraiment mingi na plateau yango wana. Pona kotalisa battu munene ya tata Simon Kimba. C'est ça. Merci beaucoup. Yo pesa na mwambuta papa. Okomba tata. Ya mwana. Ya mwana so. Maki singa sepela so yozo seka te. Makimi okote nga lelo na sepela mingi te. Bon nga komona nga Kiese. Kiese eza kombo pfumolo mapesa kinga. Abina nga kombo na yeza utoyindo la mo Kiese. Ndene école ba chanja yango komaki Kiese. Utoyinde ça veut dire ese monanga fo batu ba raisonner donc ça veut donc nzamba organiser nga na ese monanga na zana yango. Pona ba adire ya batu nde batu bazoloba loba biloko pamba oeza fuma na bunzambe te oeza pe ya kimia te alors tango na meke kozwa mwa video na landi na bite Video ni video oyo ya petit frère ya koloba biloko moko pamba. Ah, ozolobela émission ya Ndekombongo. Ouais. Omoni batebele baza na erreur. Mais avec le temps on progressé. Donc on peut ça ba définition ya langage, Pour moi français ça a deux groupes et français ça a deux formes. Donc on a forme interrogative na forme affirmative. Vous comprendre? Nzambe kuti mo kasala bato. Donc kasala mutu na mutu le mbone me arrivé ça ba moté. Avant calme. Et puis oya za danser ko deka oya za boye. Olanda ke mission. Nalanda ke mobimba. Ya mabeza ni. Bon. Ya mabe omoni ndeka kolo salobi so mutapesi na droite ya gauche sani ya gauche bate mais so mutazo pesa na droite gauche ezoyeba itiya suna bunzambe na katite wana déjà baby forme baby forme baby na ebite obi nini kanda na eza kina bitu sibande bakolanda na bitu sibande bakolanda oji avant. Bon, bateau bazoué on a ba sens au bazoué linga et conserver linga parce que si on a code comment retirer hein mais on retire on sait que déjà retire on des nous ça na code même nga za na code na code nga Jésus Christ tu content on le bon c'était Dieu c'est-à-dire il faut qu'on a deuxième chambre ya kimbangiste obi que Kester ti ayaka awa ayaka makolo bateau ba benga nga la téléphone ba me kana go sonner via Kester pour bis to ya so nga la bengi na umila te azala moto pana ko me yo ko mona ye azokuta ki sensu po ya ko défendre bataki mbangiste awa na chaîne na biso aye makolo et puis à Toki dans chaque chose à son temps. Quel temps maintenant ça de plus de 50 ans quand il y a les avis privés non ils a âge ya mutu par rapport ya temps oyo lobe que chose à son temps oyo question yebe na kimbangiste akoza ninga za bongo te papa muta défendre kimbangiste vu na mubimba alobelaka bango so toye na plateau awa nga so na tali bobi mais muto penza wa kimbangiste pe abi nga reketaka ni ya kozala bongo te parce que ba kimbangiste balinganaka deuxième chambre alobeli ya code moni même est-ce que yo so mona imakolo ata imakolo ça singa au transport to chaka caméra pour moi ndende ni lekela suka so monsieur Sili na Sony a des fois quand na plateau musuna saki na ma chemise na nga des fois na pesa c'est l'émission mususu musuna saki na nga to bibe na nzana ya kitiko na kolanda damaki na nga te
Buki sur restaurant, ou laisser les sous. Mutation, il se peut n'avoir kimbangiste. Mais quand il y a des gens qui ont ou laisser les sous. C'est-à-dire, Azam Mouto, mais vie à zone ba qui sense une vie normale. Il y a vrai kimbangiste. Je sais pas, ceux qui pensent à Mouta, Bandundu, n'a yébité. Soit qui peut être mon Congo, peut-être vie à question, on continue la deuxième chambre. Bon, deuxième chambre, je ne comprends absolument. Merci beaucoup, papa Kester Tozongi. Ndeko alobi azwaki appel oyo likamu na esali pasi awa tanga bolamu nyonso asalelaka yo so bozobima awa ezaki bappel babengaki nde bafingaki disons babiso balobeli mabe azalaki vraiment content te bappel ana baobenga basungela yango yo batika obenga ye mpo bafinga ye balobaki yo leki ye to yo ganiaki ye yo koganye te parce que soki balingi balakisaki yo ganiaki disons yo ganiaki balakisa yango yo moko na koyedaka yo na kosungaka parce que osufraka alors babengela yango ye te so bapele wana bakotya yango mbongo nde baobengi bamenasaka ye enga ozala bien quoi alors siko bapesa yango nde yo e baconvertir yango na mbongo basunga vi na yo parce que olongwaki senso ongaka tia makolo bakesi. Merci na kombo ya tata mwana pe mulimo mosanto. Omoni problème eza nini? Ngai tango nakutanaki na papa Simo Kimbangu. Ayebisaki nga mikolo ya bato ebele bakoignore. Bakoignore même nkamba bato ebele bakoignora yango. Mikolo ya. Mais nyonso tu okokutana na yango kosede te. Vous comprenez, hein? Alors, mon papa, c'est moi qui m'a fait ça dans la Bible. Et puis, dans la Bible, que nous sommes abattus. Donc, panza sango oyo. Dans la Bible, il y a un monde qui panza sango. Bon, sango wana son mutu alobi nanga, papa qui c'est yaka. Le bas qui est la maladie. Mais maladie paye maladie. So, c'est bongo na yaka. Nous, mon temps na yaka, na dérange à binote. Oh, pesanga boye, oh, salanga boye rien. Na yaka, na sali émission. Nenga na yela kanga mona yebi. Na yaka na sali émission. Na bimi na sali nini. Na zongi. Omoni, isa pe na bakimangiste ebele bandeko na biso pe mingi babengi ngai. Ebele pe. Balobi pe osengela baloba, na bisi bango te. Oui. So ya lobi. Na nyonso to alobi nyonso to pe koza kama babete hein eza na o eza ya malamu eza pe na o eza ya mabe ah oui omoni tango na yaka awa er moboye na lekela peti hein na lekele peti ndene tala gati na ngina koma na kuna na beta sango do basango mingi o moni leka do pecho na pachaka mwa kama liboko na ye. Mais so alobi yango boye nasali mabe. So alobi boye nasali mabe makasi asali mabe. Alors bon, na okili kambo lipa na mwamba. Na mwamba. Ngangu mingi batila wode. Alors bon. Wana na moni donc na ko loka pe lipa na mwamba na osimba ngo sote. Alobi? Wana na moni na ko loka pe lipa na mwamba na laluki yango na osimba ngo sote. Olia kango sote. Ah oui. Donc na moni donc na ko loka ngo pa. Omoni pourquoi moni loko moko biso to bandi awa. Jésus que ça est biso mutaluka malamu pona ye mokote. Mutaluka malamu pe pona baninga na ye. Vous comprenez? Donc so mutalinga luka malamu pona ye moko. A perdre yango. So to du na Bible na Jean et dans Matthieu chapitre 10, hein? À partir de 40. Si to koma na se wana, alobi oh nyonso to olinga me makroa na ye a perdre. Oh ya ko me makroa na ye pona ngai. Mais papa que c'est pardon. Donc non ma société, nangi na yeba non. Te wana za ma société. Wana za makomi. Yana lobi. OK. To nangi na to annonce sur le plan pragmatique, sur le plan pratique, nangi na yeba solo uta kisenso. Ah oui, nga vana na kisenso. Vana na kisenso. Tango yaka boye lande. Tango na yaka boye ndeti awa pona ya awa pa na yo. Donc so na za transporter. Nabimaka na CC. Nabimi na CC papa. Ngako bima na bimsum. Bato bayebi station Salongo hein. Bon, so na komi wana déjà awa na yana nga.
Ah, bimsum. te na oya ngala otala trajet ngala otala likambo ngala okana Bimsum, ils ont musical. kasi kana bisete o comprendre ngati On m'a tina limité. te ngala otala trajet ngala otala likambo ngana kani na sala donc ngala otala eloko o esengeli na loba oyo tata Simoki Mbangu atindaki na loba donc c'est ça donc ngala otala trajet Abike yi batunde balobike ya ko le kaote ya lobi boy. Yetanga ya katika ba petit te meza problème te so ya tikaka ba petit atikaka bango malamu sape donc ndenge ya lobi wana eza grave te mais ningo tata Simoki Mbangu apesaki tata Simoki Mbangu nzambe po apesi yango wana omoni atiki bango malamu balobelo ko yeza Bana wana. yo ozwa o papa Simoki Mbangu apesa ka ndenge ozoloba abi ezango nde code te nga code nini omoni eti abi okosi bato mingi ayi bato kimangisa baza agité po oyo okosi bato mingi lokwa ya yo kolotalisa bato vérité yango agitation eza te nga naza agité te na bandi komonanga kiese monika ndenge na oloba ngai nayebisi bato eza vérité nga na travaille mingi sur les origines ya kotalisa bato ke bible awa ndenge elobaki boye eza bongo te ezalaki boye mpo bato bakende na mama na raisonnement donc mpo bato bacomprendre yango omoni lelo oyo bato mingi baza na difficulté so totongi kata na kati ya Jean chapitre 8 quelque part omona Jean chapitre 8 51 donc jésus kesa lobi solo nayebisi bino oyo ya kotosa baloba oyo libela omona kufa te bato siko baraisonnaki grandeur ya Abraham Isaac na Jacob grand prophète baleka Samuel banani batali babi grand prophète bakufa Moïse koko na biso Abraham mutu akolanda yo akomona kufa te yo zolinga omitya na place ya nani Abraham kutu koko na biso metango bayebisi bango wana déjà infraction ya liboso bazwi Jésus Christ nete infraction donc oyo petit azozwanga ndeka na yaka makolo donc mpona eza infraction ayebisi bango mais Abraham obino bozokumisa avant azala nga déjà na misali ekomaki deuxième infraction omonaka quelque part na se bazwa mabanga mpo balapide bazwa mabanga mpo babete ye mabanga omoni sikoyo nazongi lisusu na nsima ntango moto alingi asimba papa Kester ça veut dire azokomelukela lokumu olobi donc moto azoluka lokumu alinga ye moko ça veut dire azolinga lokumu ngai ndenge naza awa so nasengaka mutu eza na bato nasenga mutu nyonso mais osenga déjà par mbongo nani abiti bobimaka pa omona la mosusu ba 19 ans bobimaka te kasi ça veut dire quoi omoni tobimaka mais na comprendre te makanisi ya mabe boye euti wapi nayebi te makanisi ya mabe boye euti wapi mabe asali eza ndenge alobi asalelako na coulisse oui mabe to mabe ezali kakosi te mabe makambo oyo ya alobi donc ça veut dire alobi donc makambo eza malamu makambo asala eza vrai makambo asala eza vrai parce que biso donc tokosambela ocomprendre mpo balobi kimbangisi te fo azala ça veut dire fo likesenye ezala oyo eza solo te nalobi na biso ça veut dire oyo eza solo fo toloba mosolo omoni lelo oyo tozalaki na défait président Mobutu azaka so te mais oyo ezala malamu na kombo na ye ata toza contre ye fo tokotangaka kombo na ye donc ça veut dire bakosala l'histoire ya Congo te na début sans kombo Mobutu ezala sans kombo Lumumba sans kombo ya Kabila le père Raïs ezala donc faut bakombo na bango ezala ata mabe ezalaki donc mais na l'histoire il faut bakombo na bango ezala donc mpo na nga dérangement namona ye kaka ndenge eyaki koleka na etando bato bayebaka ezalaki boye mais te donc dérangement eza mpo obimisi yango na misu ya bato ocomprendre c'est pas no démentir non te bandeko be bayaka démentir ke apesangi elo te ngai nazoloba oyo eza solo ocomprendre oyo nazoloba oyo eza solo nayaka boye mingi ti so namoni fo na osala émission parce que sango ezali fo topesa yango bato epe esili te ya mingi kutu ezali oyo dongo mpe toyebisi bato te ari mona koleka apeti nde nini bien ve
ndenge na koma na quelque part donc la ngana no dukela ngana mona bendi na pembe hein or que ça veut donc que ça na mutunde oyo ayebisi petio biloko eza na mutunde oyo atindi donc eza na mutunde atindi eza na mutu atindi keleka sala boy or que donc ezaki makambo ya kundulu ezaki makambo ya kundulu mais tu vanda est-ce que au moins déjà moi mabe te en tout cas donc ndenge na boyaka boso bobimi na te ndenge na vandaka na ye ndenge tozala na ye parce que soit bota implice bato ebele oyo mpe bazwa connaissance ya papa Kester mingi mpe ezala na nzela ya peti wana parce que apesa mo eloko nga nakoma napesa mpe bato oyo etikala mpe na mitu ya bato comprenez etikala na bamitu ya bato na kanal na ye mpe wana tokoboya yango te fo toloba oyo eza solo me mabende fo eza na bato kaka omonika bato oyo babengaka wana motu moko aza contre atindi fct panza apanzi alors wana mais là oyokaki yango bapengi na telefone oyoki mpe émission esaki one te nga nalandi bandeko mpe ebele babengi bayebisi nga no bame papa Kese tika kosala émission nga nasi bango te nga objectif na nga il faut napanza sango wana na kopanza parce que po nga soki eza keno bopona bafutaka nga basalaka boye te parce que batalaka mpe malamu moto asalaki batalaka malamu moto asalaki oyebi nga nazalaki na nkokoso tout le monde alandanga te mais chaîne elanda ngai chaîne ebundelanga na bamakambo ebele alors bayere moko mpe nazalaka mpe na palais osantire mpe mwa kokoso mpe mais chaîne mpe ebundi alors mais yango te keno toya ko parce que po bible elobi oyo te non so sentir moto aza na erreur yo faut yebisa ye keno erreur eza boye mais na ndenge moko ya silence père na biso alobaka mutu akoki kozala na raison mais ayebi koloba te akozwa tort ntango otala po tosukisa nano otala ndeko na yo peti na yo bokutanaka nde na plateau awa papa mbongo oyo alobi mpe mwa makambo ebele mosusu toepargne yo otala ye po yo moko otalaki émission yaki apesaka yo mwa elamba na plateau tout ça ki ozosouffrir vraiment basunga nde yo batika obenga ye ezalaki mpe na mwa lolendo nini oyo okoki oyebisa ye te nakoyebisa ye kosunga eza mabe te kosunga eza mabe te mais omoni nga mama Tifani avant na bandosala biloko oyo nga ndosala sap andosala sap mais le fait père na biso alingaki mingi nalandaka makambo oyo père azalaki likamuke mokomo na bendi oyo yaka likamuke na bendi oyo yaka bon anda omona eloko moko ezalaki na liboso wana vous comprenez petit na nga nayebi ye na makambo atombola ye ateka atombola vous comprenez ateka atombola bon comme ateka bilamba na ye ya koya bandi koloba babiloko wana fuma donc alobi biloko alukuta donc ya apesanga elamba te wana te wana buki lokuta wana soki asambela nzambe seka asambela nzambe moko na bamama oyo azokritike église kimbanisi seke baza nzambe moko na bango ça veut dire wana asambela nzambe te opesanga elambani na opesanga donc elamba oyo nga na lati oyo eza elamba koseki vous comprenez alors boye aza na koseki te nga nayaka bongo siko so donc apesaka nga bilamba nasalaka biso nga na bandi mpe baémission lelo te na bandi baémission kala donc petit bilamba nyonso olatani ezala mpe yaye te te yaye te yo mpe na yo nzebo ya tai mo te yo moteke no nga na mokuse nga aza 20 plus tame petit aza 16 ozomprendre ozomona nga aza 20 plus mais ye nga aza 20 plus na ndeni kasi omoni baposo de mero babengaka 20 plus ya monene wana sikoyo donc ye aza sikoyo 16 kutu te akoza ba 11 comme ça bebilo donc babiloko moka ndenge wana donc na bandenge ya kotyola te na bandenga bataille donc ye aza ba 16 abopeso te te ekoka te même chose ye alata 44 nga abetaka 42 41 ye ayebisaka siko bo 44 na ye si wana na kobanda wana nga dongo na kotambola donc omoni donc eza lokola mwasi na mobali bazoswana
donc biloko bato mabe pe bala sima na ye ama yo kate na quartier ba voisin ba yemba sata hôtel bango ba bunda ça veut dire oh nyo surtout bango bazolo ba wana donc na 100 donc ça ba 85 eza lokuta donc moi ba 15 ndeko za la ya vrai 15 ya vrai mais 85 ya lokuta na bitumba pe oswana muntu akosela pe muntu kalikamba oui mais ndeti ya lobi wana mingi pa kosi netini bele ndeti ya elamba kosi okay ka ko lia nda lobi ndeti ya elamba kosi ya transport pa lobi vérité ya transport exactement na kata totalité te na kata totalité non c'est pas que si je comprends bien yo vivre en bien yenda yeba te na so na obi na vivaka bien na kosi comprendre donc so na bi na vivaka bien na kosi parce que naza complété je comprendre ba insuffisance ça les ezali parce que moni papa que ça sala te okay papa que ça sala te papa que ça ça toujours osala te polinga osala te to musala ezate te ko pesa te bon so kaso so pesa nga musala na yo sala okay ko ndezate papa que ça sala te papa que ça mingi donné na ba makambo ya salaka siko dona ba makambo wana na salaka na ermo boye mera ko bimaka teki mwa lipa na ye ermo yo po bimi alokela na mwa bana mai na ngamoni ba ermo biso ke ndazando bana mai moni bateka mwa ba radio banini okoteleme ko coopérer osika mwa mive obika que no mive o ba petit ba ko dame bani donc c'est ça ke oyo donc to bunda amati fan so na chaque jour wana na émission to le kawana so ezake lelo fuma donc to so bon to so mais pas simongi mango donc to ko trahir coranté et puis ngana ela batenga na ela tata simongi mango comprenez so ezaka ka ke ezaboye kelo côté mais to ko trahir coranté ndeti na landaki pasteur Guy azolo baka biloko moko ya ba biloko moko terre à terre comprendre nga na kozala na kozala na plus de 2000 livres na kati ya ndako ya boyeka papa simongi na nzambe te ayebi te ça veut dire faut ba yebisa wana eza groupe ya Éthiopien oyo Philippe esprit etindaki ye akutana na bango tanga kutana na bango atuni bango est-ce que bino bo comprendre makambo tanga babi to comprendre nene so muta expliquer bisote ça veut dire etenga ba vanda ba twa explication papa que c'est quand on va likambo ba ki on likolo affaire ya ba cimetière et que ils appellent na ba puissance mususu so ba ki na ba cimetière wana ngozo musa batu na nini na ba idolâtrie maman oui cimetière ya force quand on mona la cimetière wana za force ona badamisa mabena donc omone ça lokola bato omone mutu moka uti Angola aye sozo longo ke na Angola ko biso te Angola za mabe pe Angola za ko beba momo na lobi na tongo ya salini azongi za lokola mutu uti poto aye poto za ko beba momo na lobi na tongo salini mais loko za ko beba ye moka salini ya zongi donc ça veut dire cimetière non mona kana cimetière ya force na ko yebisa yo parce que pour Jésus que ça lobi résurrection au salima ba mort ba osane ba mort ba ozonga awa ba ozonga ba osekwa ya mona sala ki preuve ya ko bimisa Lazare ya mona Jésus Christ ye moko atika ki tombo na ba tufite bo balinga ki baba ndako kokenda kuna alobi na ko tika bino pamba na ko longola pouvoir o force o kokende place mususu donc pouvoir wana sangala ki nzoto na yelongwa po soke tika la ki wana tombo balinga ki baba ndako ko yaka ko prier force na mama na mona aga cimetière ezalaka wana eza force bamindele bayaki na idéologie na bango po bango bajwa biloko ya bato mundu ekoma ya bango po bango badomine na yango mutu mundu atikala pamba na kata classe na école primaire totangaki récitation ya Alouette oyo babi donc j'étais plimeré donc mundele a déplima mutu mundu vous comprendre ce que mutu mundu akokasu ko pumbwa te nde mundele azwa nyonso alors donc oki bazo benga savant le mot savant est na savoir c'est pourquoi moi na ba mindele so mutu ana savoir moko boye donc il faut ba maîtriser ba vandisa ye ngala ko psa yo ngaba te église de réveil ba ki na palais ba vandisa nga ba proposanga o papa kese to moni boye
boye. Mais na vanda ki na taille na bia apa Simon Kimbangu ayebisaka nga quelque soit nasala nini natika te. Donc ngaka parole wana papa Simon Kimbangu ata mutali nga sala nga mabe nga nazaka na parole wana nazaka na parole wana bato arrivé bayengi bazwa yo bazwaka no pa kester yaka parce que po bayoka indusa bayoka vraiment dans une excellence osala succès na komba papa Simon te nga avandaka nie te net na vandi awa ngai nde nateyaka na église presque chaque jour parce que nga posa na nga donc monde nga nayaka na église nga d'abord nayaka église avant po donc nawelela bible na dateya soke kuna so donc quelque information oyoka na même na quartier na fandi sa bana mai na ko sa bango awa ndito vanda Simon Kimbangu Nzambe naki na masa moka bande ko ya chaque jour chez ngai so ayebo mona to dame jum subo ba ya mo 3 ore bazela to lyanga na sambela na komba ta Simon Kimbangu po apambola biloko bango baboya na si bango bolia suti botika biloko parce que simbiloko ye na force Simon Kimbangu comme bino boboya ngo botika bolia te parce que so muto lingiete biloko ne po osane donc ko simba ngote ngai na ebisio mama l'église kimbangiste soki eza batu oyo na tei bakoti moke eza sa même na nga kote église kimbangiste na mboke kufa batu nyonso to bakenda protestant plus de 100 et quelques bakenda protestant na jongi namoni chef de groupement na benga vie na nga moko aza na Canada vie wana tindanga $300 na somba terrain wana na zongisela ngo église mikande za pa na ngai na zongisela ngo église na benga passer à territoire aya to beta ngonga ngamo na beta ngonga to zongisa église vous comprenez donc to zongisa église siko batu wana nyoso to wana vous comprenez donc tant mutu muso azoganga kimbangisi ça veut il faut avant data la salane menga la travailler oyo nzamba ye mais papa s'il vous plaît kozala neti na banzoto ba papa na kamba kuna na ba eloko nini oyo apporter na kamba parce que lui que cimetière est à puissance bandela na question na bi cimetière est na kamba o mausolée o botia banzoto ba papa ba kilongo tout ça parce que ndenge zala kuna pena place minomo boza kuna elo nini mima étant donné que cimetière est à puissance banzoto ba weza OK merci eloni ya makasi yo mona kuna ba démonstration omoni mama na kobisa yo so mutakufi lisu moko bakangi lisu moko etala oyo moka no mona nasala ka témoignage parce que na 2 Corinthiens chapitre 13 Bible dit tout à fait est-ce que yo pe no mona papa Simon Kimbangu na kati mama na yebso ngala sala ka témoignage o nga na mona na lobi po ba fongola ngo te nga mutakotsanga na mozole papa Simon Kimbangu kyanga ni o mona papa Simon Kimbangu mutakotsanga na mozole papa Simon Kimbangu kyanga ni ye moko na bi mozole ba neso nga na yebso te ezala ka ya ka oyo wana tokota mozole bato ebele te tokota ngai na liboso mwasi na nga na sima grand frère na nga papa José na suka epe il y a temps ngai na papa na kati ya mozole donc eleka na mozole etikala secret ngako mama ti omonaka nga na vanda est-ce que omona pena papa nazoyebisa yo ti omonaka na bia mama ti omonaka na vanda ka boye pe omoni so lelo eza église kimbangiste te vaut mieux sauf donc à part église kimbangiste loba eloko te yo mona penda bo mama na yebisi yo nga na kota na mozole nazwa tana papa Simon Kimbangu kyanga bato baganga wana bamona na ba te bato oyo baganga nga na yebisi yo toza na bakimbangiste sur le plan juridique et toza na bakimbangiste biologique mais moi je suis kimbangiste biologique parce que ça na bakimbangiste juridique oyo bakotaki na texte nde komisa Kimbangu mais nga naza kimbangiste donc il y a aussi des chrétiens juridiques bakoma ba Christo na texte mais eza na ba chrétien biologique eza pe na ba congolais to na ba américain to na banani biologiquement mais eza pe na ba oyo pe juridique ça veut dire mwana moko abotami na France babengi mwana wana français mais sur le plan biologique dakaza français te yo mona tokena yo mona kasi nga na biso nga na kota na nini oyo mona na banzo papa Simon Kimbangu na biso le seul miracle o mokili mobimbi zo zelezaka kora papa Simon Kimbangu esani epola te tact beba te yo mona mais na biso yo kanisi
ba makamuso to ko mona pesa makamuto ya betani ha isalela yo te isalela ngani oh yango na bandi yango de code oyo papa keste azo te omoni mama sona lingi nazwa mbongo na buson te siko esala yo nini ya porter sona lingi nazwa mbongo so ki vraiment ba omoni na église kimbangiste te omoni na église kimbangiste Jésus Christ alobi Pierre atuni biso to landi yo ndeti ngape natuni papa Simon Kimba biso to landi yo papa to kujwa nini. Les mêmes réponses à Pierre, question à Pierre. Mais réponse Jésus Christ alobi boy. Boyela nano bokonza likolo. Le reste tikali ekopesa melabino après. Do biso to bundela nano bokonza likolo. Lobi o biso to kozala. Eyebi ka tata Simon Kimbangu, eyebi Nzambe. Eyebi Seigneur Jésus Christ. Vous comprendre? Yango moni na lobaka chaque fois. Bango baleki nga na mbongo. Ndete ata petit na nga zuru bakaza na mbongo aliaka bien. Peut-être aleki nga na olia bien, mais aleki nga na esprit te. Nga na esprit. Nga na obunde l'esprit na ngeza la riche. Ata na kufi pauvre na olamuka lobi. Ok. Na olamuka lobi. Merci papa que nous sommes arrivés à la fin. Numéro de téléphone et puis mot de la fin. Numéro de téléphone est 085 94 25 598. Numéro suka. Donc maloba nanga suka soko salisi moto ko publier yango te. Est-ce que c'est vrai ou faux? OK. Pas que c'est vrai ou faux pour regretter na makambo papa Mbongwasa. Te na regretter na makasi. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Bolamu o mtasala kifuta kama o ya salela lokwa lobi ifuta ete. Te wana ke déjà zéro. Vrai. Wana ke déjà zéro. OK. Vrai ou faux? Soko za kimbangiste to koko kangisa kwa ridiculiser. Te sona za kimbangiste te na ko kangisa. Mais comme si je suis kimbangiste. Na rejetant. Vrai ou faux? Papa kese oza lokola ba musulman oyo batinda bango bokenda ta ko baraba bokende bobomi ata mutu yo okota nolola. Aja ya bato wana ke yo ndimi na okufa no pauvre mais oza kana papa simplement. Vrai. Vrai ou faux? Et comme appelle na ndako le potopoto na mungwa. Mbale bele, vrai. Vrai ou faux? Ou regrette na ngote? Telote. Vrai ou faux? Au mona neti batebele ba pesa mukongo. Ah oui. Batebele, vrai. Vrai ou faux? Papa Mbonga alobaki ke yo zamuta bandundu. Vrai. Zamuta bandu. Vrai ou faux? Ozwa espace te na mitema ba kimbangiste bele po ba mona ke zamuta mukongo te. Vrai. Vrai ou faux? Omitikika na maboko ya Nzambe aosunga yo aopesa yo po ba petit pe baso. Vrai. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi